n'habité autant la rapide réseaux sociaux moi bien Instagram YouTube les lopenza donc sur autant la ngote au contrôler mamde je suis sûr vraiment que ça à la une non ça à la une le rôle ça à la une étant que l'homme de Dieu au lancer conseil nini na moko ya ba ninga to ba frère na bino o le couple na ye et koti pitopal o le eza exposé na internet o le eza trop populaire frère Mike Kalamba avec sa femme Peniel. Merci beaucoup et naza vie na bango un grand frère na bango na frère na bango na on peut ça conseil kaka et pas à moi si otobala Peniel c'est vrai Peniel tu peux ou ne pas avoir raison mais ce n'est pas l'endroit. S'il vous plaît, Peniel. Pardon, vraiment. Ce n'est pas le lieu propice. Ce n'est pas les lieux plutôt appropriés pour notre femme. S'il vous plaît, Peniel, je sais que tu as un bon cœur, tu es généreuse. On a regretté un cas dire il y a battu il y a des choses que les gens disent qui ne sont pas vraies, qui n'existaient même pas. Là, en réalité, la nouvelle vous souhaitez les TVA concernant ma personne, les ala ma bé, les ala payer à soloté. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité étant qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo pe bambo na ngapie ya on a préféré na sala ngafio Toyebi accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. ameme biso la solution pour l'opposition nzoto na biso yo muto bete ba tempo et ça la 15 à 20 ans ici la kate moi na Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovite bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma leke poete mwete gu balapa solution ezwami pour na proposition nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovite eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend à la heure à laquelle vous êtes en train de nous regarder partout dans le monde, là où vous êtes, à travers votre chaîne Nouvelle Tendance Télévision, avec cette très belle émission qui est présentée par votre humble serviteur Vini Mbouya, l'inspiré dédié Ndekaranaïb Sarabino, appelle-moi Mystère et Tokos Betine Costo Netskar na film Kuntakite. Donc voilà, je dis un grand merci à toute l'équipe technique qui est là aujourd'hui avec moi, pourquoi pas de dire encore un grand merci à la personne qui est derrière la caméra, lui il s'appelle Couleur, donc voilà, un grand merci
aussi à mon patron Alain Ndele Yaba. Alain, pourquoi pas de dire un grand merci à notre monteur et réalisateur. Lui, il s'appelle Jordan Panzou. Donc un grand merci en tout cas à la famille. Et je profite encore à l'occasion de souhaiter un joyeux anniversaire à mon frère Tracy Elisa, joyeux anniversaire à toi. Et comme je vous avais dit que Vinimbouya, je ne dois pas rester à la maison. En fait, je vais venir voir un homme dédié, un chantre dédié, Moto Oyo à Sepelisa Biso Mingipe à Consola Mite Manabiso à travers ma composition, ma inspiration, Topé Banzembonaye. Lui, il s'appelle le frère José Nzita. Donc, couleur, je ne sais pas. Ce côté que Salabiso grâce, Bande Kobota, le Siko, mais comprendre la personne au Nazané Siko Nakatia Plateau, le frère José Nzita. Un grand merci à tous nos fidèles abonnés des nouvelles tendances télévision. En tout cas, vous allez vraiment scotcher et puis brancher. Vous ne serez jamais déçus avec cette émission Tofongola Masolo. Donc, il est là, à côté de moi. Donc, bonjour, frère José Nzita. Bonjour à toi et bonjour à tous les internautes qui ont connu sur la musique. Samba Pambola Bino et journée malade. Bonne santé. Non, mais santé, Nenka Ozomona, Zamba Zosunga Malembe, donc après le confinement, Zambé Moga battre la Razo Bomba. Tobaga, merci parce que c'est lui. En dehors de Zambé, donc tout le monde a préserver santé. Au ça, le quoi n'est tout bomba, au salaba hygiénique, hygiène à ma casse, mais Kufika. Mais le sokin Zamba, ça grâce à ma biso tozungo. Le message le plus important que lancé n'a pas dédié au Toubota à travers notre chaîne Nouvelle Tendance Télévision et par rapport il y a Bokono Oyo et aussi déranger Bisso coronavirus parce que Boza Moko ya Batu Oyo ceux qui lobby peut quand même quelque chose et Bananza Bebisiko Pesu Bango Bakozo peu moi consolation n'amité Manabango. Ok, Bandeko Baza frappé na corona vraiment te souhaiter ma condoléance mingi mais pour na Bananza na Wisa Bango banga banga na binoté parce que makambo eza makambo nzambe si abongisa eza parmi bamoko ba prédiction ya nzambe que ba maladie ekoya ba guerre ekoya banini mais nous les enfants de Dieu nous sommes toujours préservés nzambe a préservé biso na makambo wana ata ekoyaka mais kokomelaka biso te donc je crois que ba oyo pe baza simbami nango nzambe a permettre et tobika gloire à Dieu et là on a réussi bino ka solo que moment où tovanda na confinement eza moment ya réflexion ebele moment ya kosala kotala point mingi oyo ya biso parce que les 5 mois na ndako soki ezalaki que elo omo ekontinuaka on allait se dire quoi toloba nini moniki nzambe aza nzambe akokangani biso mpe inani na ndako moto akosilika pa na ete yango nazokumisaka nzambe a permettre que badeconfine gloire soit rendue à lui parce que na minute oyo toloba nini tokangamaki na ndako tozanga même ta force malibanda tokomobanga banga pour dire que nous avons pour la mourir na tongo kobosa na raté pour ça nous qui gros doté so ndenge ni Dieu d'abord parce que yenge mtayibi bomo na yo bien et voilà quoi mais on dirait bino basali ya nzambe bola ipena unité pendant ba période ya pandémie ou beta biso parce que les choses le plus important non pas de problème vous allez libre les seules choses pour ça là pour bengana entre vous les hommes de Dieu bosangani bolukipe journée bomati bangomba pour que bosengata mawa ya nzambe wana et quitter la paix quand même biso non et salamaki na individualité parce que moi nous quand on a problème il y a confinement baboya qui va pas à la ta 10 sikamoko ezalaki problème pour basali na nzambe basangana bazala ensemble mais moko na moko azalaki kokende ye moko noti pa évangile soit lesa na mona kena ngomba ba papa to belé bazaki na ngomba bakendaki pena kosambela pona kosenga mawa nzambe et biso pe to akina ndako kaka na mawa nzambe kaka to senga mawa nzambe mikolo nyonso donc ça la likambo te oyo ya koloba qui avait gagné qui avait fait mieux non pour mes awa soki ko sala mato soki ko bonga eza nzambe mutako bongisa ce qui est possible, ce qui continue, c'est Dieu qui connaît. Le bien arrivé là, tirer malin dans le pays sans que Dieu en soit l'auteur. Ça, il est l'auteur de toutes choses, en bien ou en mal. C'est lui qui donne la permission. Ce qui nous a fait cette permission, c'est Satan a le droit de injecter le thé. Ce qui nous a fait cette permission. Donc moi, je crois que tout vient de lui. Alors, on moni na banga kalangate, son amoni likamboye na banga Seigneur, merci parce que tu connaissais. Voilà. Frère José Nzita, internaute la mission sikoyo
parce que ça peut n'avoir peut-être bio par ma mélodie, mais comment on a oublié bioté et puis peut-être moi histoire moquée à frère José Nzitate nani a ça là vraiment de pelo konini et ça là vraiment pour que yo s'est lancé dans la musique chrétienne. Et là quoi ça là c'est lancé la musique chrétienne bon Gana déjà moi na ya pasteur depuis moment en Angaï, j'habite l'église, je connais l'église, je suis toujours dans l'église. Kokola na kati église, plus aux okola, même maintenant comme na âge à raison, les habitudes de maman, papa, maman, ça a pénétré. Et quand on a commis à âge à raison, on a comprendre que les saluts sont individuels. Et j'ai accepté le Seigneur, je me suis fait baptiser et c'est tout. Banda wana et nazabiso okoli na l'église a missionné donc tu y déjà pour y ba chorale banini tout ça et après nkolo asali grâce kai ko bimisanga lelo na koma chantre de l'Éternel bon na koyemba tout vient de lui donc tout est vraiment loin na Nzambe na musika parce que nga yebi Nzambe depuis bona muke to banda ko sambela depuis ba âge à 5 ans. Voilà. Le capé na orchestre Mutumoro peut aux 8 ans évolué et pour le sa la carrière solo na yo. La musique chrétienne en tout cas na l'école orchestre Mutumoro. Donc bandara mbala moro yo frère. Na ina mélodie du ciel mbala. Oko mais qu'on rappelle biso première chanson. Oyo yo au sala to première chanson oyo et ça là que ba tu vas découvrir frère José Nzita. Ah ba découvrir na Kabela Nzambe na yo. Kabela Nzambe na yo. Nzambe na yo. Pesa na motema mobimba ndeyo kozwa kwa nzembo wana nde bimar balba bane 96 96 wana nde pele sala que ba découvrir ngai à se reconnaître mukolo radio sango mala musique aka baza ko sala ba collecte de fonds nzembo nde oyo ba ko beta po ba to ba ko collecter ba fonds là voilà. Est-ce que bino ba mission chrétienne de bola bon tout le monde a ba mission profonde ba la na mon système mo ressources maramo banzem pas ba parolier bino be bola mo genre wana bon na zo côté là ba tout mais ngala za na moto ngala za dépôt ya banzembo na biso na nous na yemba biso te donc inutile ya somba po na osala na za la webele et puis moi c'est que je n'aime pas et que ça là ba discours indirect ça veut dire quelqu'un a eu la chanson attitude à joie qui yango na nzamba pesa ki point pesa ki yango na circonstance yango muta ko interpréter yango malamu ezaye parce que yé mutayebi akutala na nzambe ndenge nini apesa ki yango ndenge nini voilà mais ce nga azolo ba makamoko bo na yebeli yango kilo penza te voilà et c'est comme discours moko na zo beta lisolo apamba zo lokwa mutu moko asala accident aroponga ba yo moni ti kingwe katani somo wana eza yanga te moto yo betela lisolo ti ozo betela nga lisolo na otuna solo mais na komono za la tendance à ma misu po monaki nga so na betela ngo troisième personne en tout cas eza na kilote pa otuna uzala ki na bitena ya kite frère moi bongo so akosa ki naye lozo mo elo oyo ya ba pesu ele kimbala moko eza la ka bala moko kitoko que aujourd'hui est pas mutu bien que cause la kitoko mais voilà et comme il a peut déjà composer chanson petit peu bimi aller talipé mupanzi pe boy frère qui ngandi pe même chanson wana to pe même titre wana na pe beta te ba titre to kutana na ce qui est à toi ce qui est écrit to kutana 3 personnes to kutana ngai Matou Samuel na Mike Flor to kutana vraiment te dérange te non ko déranger na sens message ce qui est na 3 personnes pour ngala mona nous a des confirmation ça so ba biso li kamuna 2 personnes même li kambo au moins texte ya solo donc ça veut dire ngala yebaka moment wana ni cause la mutu moko azaka na ba question moko azaka se poser et Dieu voulait lui répondre il a répondre et puis a utilisé ngai a utilisé Matou a utilisé Mike parce que le message il y a 3 personnes en tout cas au bout d'un moment c'est que c'est un vrai message qui vient de l'État. Voilà. Parlons un peu de je ne suis pas maudit. Je suis béni. Je sais pas, expiration et puis c'était comment mais qu'on peut expliquer que pourquoi préférer que juste titre que je ne suis pas maudit. Bon, je ne suis pas maudit, c'est juste koyib saba na nzambe ko longola moi complexe. Koyebi biso to dépendra na nzambe. To dépendra na maluba ya batute. Mais dernièrement ce que je constate batu bazotia plus ka na maloba ya batu
que Yanzam. Baoutia plus qu'à na maloba ya nous quoi famille que Yanzam. Est-ce que vous comprenez? Oui. Baoutia plus qu'à na maloba ya bato que Yanzam. Mingi qu'à na maloba tata moi si que Yanzam. Non. Zamba loba déjà. Quand vous Zamba loba qui abaki premier tour à Pamboli à Dana Evalobi, je vous bénis. Multipliez, remplissez. Le premier mot, oui, je vous bénis. Soyez bénis. Si le Dieu qui m'a créé m'a béni, comment je peux être derrière la parole des autres pour dire que je suis maudit? Parce qu'il y a des prophètes de malheur aujourd'hui. En tout cas, si vous avez 45 ans, vous avez chômeur. Et là, quand on a ce qui est côté de la ils ont semé le comme on vend. Et là, quand on a ce qui est vendu pour le très difficile. C'est difficile, c'est ça. Très, très difficile. Alors, on a sabattu que, comme Dieu nous a bénis, c'est inutile. Pourtant, tu encaisses la parole que Dieu n'a pas dit. Donc, déjà, et comme Mayo n'a progressé. Donc, nous avons inutile. Mutaza inutile azaki. Siko yo nzamba kela oka pokufaka boye. Donc les qui na parcours na mokili boye pe okufikaka. Otiki ata impact ata simple. Je ne pense pas. Donc toi tu es béni. Tu as quelque chose de bien en toi. Et là comme on nous a pas déposé dans notre nom eza. Il faut croire ça. Au lieu de croire aux paroles des hommes inutiles. Je ne refuse pas les prophéties. Bible est mot éprouver, examiner pour savoir si elle vient de Dieu. Parce que les faux prophètes sont bien mingi. Et puis tu comprendre. Donc, ils ont kolongola moi loko mona mutu abala nzambe. Et ko tika la ona mutu te et obomayo. Quand Dieu dit tu es béni, yo zo kanza malédiction msani. Surtout mukola kenda bakenda zo baona musala bazayi 4 bazui 4. Et bazui 3 ya tika la ki confirma. Mais bela musoko za na ngonza même mutasalo ndengwana. Aïbi que 3 personnes baké wana un jour bako initier bango comme ba franc-maçon to bataloge a épargner yo pati on a musala oyo ko simba ki cité. C'est Dieu qui contrôle. Donc bande ko ba otala ngai vraiment en tout cas je regrette beaucoup ce que zo kanisa yo moko za la maudit. Vraiment ça me fait mal parce que déjà Nzambe aloba que soyez bénis. Non. Moi, je ne peux pas accepter la malédiction. Ça a un plaisir de morceau. Je ne suis pas béni en live comme ça. Je ne suis pas maudit en live. Et ça, absolument bien. Quand les choses semblaient ne pas marcher dans ma vie, il a dit de ne pas m'inquiéter pour l'endemain. Je ne dépends pas de ce que le monde me dit. Ah oui, moi j'ai confiance à tout ce qu'il m'a promis. Oh. Je ne suis pas maudit. Oh. Oh, 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 aïe, 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 ça va aller, oh. Aïe, aïe, ça ira. Un grand merci à l'expression de la beauté. Ça ira. Merci encore une fois de plus à mon patron, mon père et Alain Délé. Alain Délé, merci beaucoup. Je l'aime trop. C'est quelqu'un de bien. Et surtout, il a une très belle voix. Alain, vraiment, je l'aime trop. Et abonnez-vous massivement sur notre chaîne de Nouvelles Tendances Télévision. Donc voilà, comme je vous dis que vous ne serez jamais déçus. Frère José Dita, il y a une source inspiration. Inspiration. Parce que avec tes chansons, ils ont motivé vraiment Batou. Non, mais... je ne suis pas maudit, je me suis dit non. Mais au moins, nous sommes appelés à motiver les enfants de Dieu. Jamais pas chance dans mon monde. Jamais. Bandolo banoka esimba te. Bandolo banoka kokate. Bandolo banoka esimba te. Omonte mutabanda ngo liboso tandenga suka. Ngana bango te. Oye bibilo mususu ndeko fo boya yango. Ata baloto londoto na loti okufi. Ozala to akolo banoka na kufi te. Yemisa bango na boyi na ngo kokufa. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Au moins une inspiration na ngai absolue d'abord est la Bible. Parce que qu'on a des la révélation. Et deuxièmement, na mes ressources na makambo nyonso dans la nature. Ça dit tout ce que les gens parlent que c'est la nature boy. Attendez toi sur la boy, Dieu peut m'inspirer. Mais na lo ko kanisa yango na maloba nzambe pona za la libande ya makonite.
j'aime parler de la Bible. Parce que quand tu connais Dieu, nous faisons la marketing de Jésus. Pour te cailler bien, il faut que la Bible bien. Il yango moninga na sala option kutanga Bible mingi pona yeba malumuna makamuna lobaka et puis tu na défendre ngo na TV na défendre ngo buzo bate je connais ce que j'ai dit voilà yango na zo ça bande ko ba otala ngai inspiration eko yakaka na koyoka maloba nzambe aimons la parole de Dieu yo mise mo mbameso ba bando te ya obimini ke libanda oyoka nini fo oyoka ka pasteur na yo mingi plus oyoka maloba nzambe mingi ko peso mayele ya ko sala musala nzambe ya ko composer banzembe. Voilà ce que je peux les recommander. Yo comment pasteur parce que la plupart des missions chrétiens azalaki na mission chrétien mais le biloko pasteur kingandi donc yo non mais bon na yelo mona zo pekisa bato batika olobaki bakoma te on ne devient pas pasteur on est choisi on est établi pasteur mutu mo te na volonté na la muka na parole bébé na comme pasteur soki o mi komi ça je regrette fort parce que mukolo wana Christ na koloba est-ce que musicien chrétien surtout fort azalara ya on li kamunga na zoloba un musicien peut être pasteur puis Dieu peut l'appeler dans le ministère soki nzamba nga comme c'est pasteur o benga ya mingi na comment no pasteur ya kana osa elanga na ministère na sacerdoce et cause à la possible mais problème na ngezali na boyi bat ba comme ba pasteur mais faut ba benga yo pasteur comme ça pasteur mais que le Seigneur t'appelle il y a ça là yo pasteur il y a benga yo mosali na nzambe pour Bible bien Ephésiens 4 c'est lui qui fait des uns comme d'ailleurs tous appelés pasteur tous ba comme il fait des uns comme les autres comme pour yenda za véritable donc biso za ba comme ya alors so nzamba nga comme faut benga oti oko takana bilanga mboya nzambe boyo ka te rien il faut nzamba biso ya kasalela ngai voilà le qu'on a zolo bande ko ba otala ngai sincèrement on ne peut pas devenir pasteur ça non mais on est pasteur on est choisi pasteur on est établi pasteur est-ce qu'on peut pas avoir le désir d'être un pasteur non c'est Dieu qui choisit tu peux avoir le désir quand tu envies le pasteur c'est déjà un péché l'envie ils ont déjà le soumo Dieu a interdit quoi envier ngala quoi envier poste à pasteur je suis à l'aise na san ngai ndi na yemba boy mukolo nzamba obenga ngai en tout cas oyebisa pe na yo que na bengi José Nzita ko ya tekno yebisa na ke nzamba lobia comme pasteur peut-être si j'ai les témoignages de beaucoup de gens je peux accepter mais la minute au kana loyengo yebisa nga comme pasteur je ne peux pas na osala ngote ko ba koma kate et tant que comme ça ngani on a tu me tues ozo bomanga parce que na kokate ya tout ça comprendre voilà betela bisono mukeli solo ya Katuku Bianza ozwa ki na présidence pour na kosala nzembu ya Congo les gars qui ne puis marcher non mais moni biloko wana na no marché te ça marché te li kombo les amamba inspiration nzeko ya Congo nouveau na zwango na confinement ya confinement mutaza ko bimate ngaza numéro ya mokonzi te na obenge ndeni po ebisanga yembela ozwa Katuku Bianza na présidence c'est ça non ozwa Katuku moni ngani nga ba sija na tolobela na TV te moni TV ya ndé mususu et puis deuxièmement na TV yawa nga zo ça rapport pas mutu te na pesi batunde message eza bozwa message on ko la pesi biso pour na Congo mais makambo tali Katuku Bianza toke na nga muke parce que tout le monde a peu notre frère aussi frère Mike Kalambay il est pas ça la composition en moment ya Congo toliaka na bango boleka na bango on dirait yemba te c'est ça non te na yemba na liaka pe na après il y a peu sur marché na ndenge na yo te yendem tapenga marché on kolom tapenga marché moko ba marché na zo ipanzambe yebo na confinement wa ko la pesinga binanga yemba boye pesa bana Congo Zembo et puis na pesa kiango bon mon tato sala nzembo yo on ne facture pas l'état ni le président de la République c'est une chanson que quand l'état a CP Nango ou bien le président a plus plaisir dans nzembo wana c'est lui-même qui te dira non viens je te récompense et ça route wana makasi soka pesi peta pesi nete soka pesi a pesi c'est lui yende muta omona basali na nzambe nde bakoma kolia na stratégie taneti to bokendaki awa mokonzi mboka asalisaki messe moko na stade de martyr bike bozalaki bien enveloppé non ozobisanga basali na nzambe ba pasteur nga oui mais ba mission chrétien pe boyembaki je suis sûr que tu étais la présent j'étais non il n'a kendate comme contacté na liste non et ça m'a répété vous les bétarate vous les bétarate ça la moitié béni ça la moitié et ça autre to ça na stade nga ça la moitié vous les bétarate mabe ba panzana ka esimba te
Quelle est la relation le plus peut-être profond au Gardarana bande bonayo monsieur chrétien monsieur surtout frère na bino monsieur profond monsieur je sais pas tout artiste ya mboka na ngai c'est mon frère. Ah mais oui ngali ngaka bango tout bato art dramatique bato musique bato art plastique ba journaliste et tout bato tout ba acteur ya télévision baninga nanga. Je les aime et puis je n'ai pas de conflit avec quelqu'un. Nous avons une relation entre notre frère Fally Poupa et sa femme Nana Ketchup. Nana Ketchup, c'est vraiment Tobenga Bamondimi. Ça veut dire Nana Ketchup alinga banzembo langa mingi. Iye muta lingisa nga pa Fally. Nana Ketchup alinga banzembo langa mingi et puis témoignage mo fala episa ngai azako bota azako imanzembo langa na monoko. Ba bota na nzembo langa na monoko. Eto so comprendre. Azo imanzembo langa nzamba sungi ya aboti facilement. Donc yango skap na fallait alingela nga yango sur la map bien peu non mais na biso ke na moi na libala na nga fallait contribuer fallait pesa pene loko je rappelle tant yo ka pe ba mélodie na ya frère Fally ko yo ka mélodie a Fally bon pour qu'on méditer yango penate parce que biso tous interdit à méditer ba parole mususu mais ko yo ka na forme na ba musique à sala non j'aime abeta artiste c'est un bon artiste faut on demande Fally ba moko betoile ya mboko ba icône pene ba mboko ya musique ko sakana to longola Fally otiana basé belé ba Ferry ba Fally ba Kofi ba ngonde wana ba trample ba ngotu wana lelo ba fabrication ba zone sima ba innocent balume voilà ba zoya donc so mona pena musique na biso zo mata ni tete ba combattant ba sala biso mwa ndenge to salama ki wana bon chez les salis là que combat la bango pezaki loyal sans bango père musu makamna Congo pe bongi mingi te ba maloba na bango na pe sali quelque chose donc chapeau pour na bango ni tete ba breko to zwaki na poto mais lelo ba Nigeria ba golo bate ba ju en pleurs pour concert ou moi bi ke ba mingi te ba vanda ma bo tanga komba ba mission profane parce que mingi to mona ba linga même parce que tu ne bi frère Ferego là na bi nga été bi frère Fally na bi nga été mais avec mais ya to sala ba semblant to to ba tout un plutôt ba artiste to ko ta ba studio ka moko wana ya siko yo boya ndenge ni po Kofi auto ozala wana va yo abimi yo ko to yemba siko boya ki ko pa bim po non nga benga moi hypocrisie et puis manque de sincérité c'est pas bon to la bana nzambe biso ndefo ba mona kati na biso maloba solo ndena oloba boye na problème na mutute c'est ça tu vois donc il faut na laksa batu kana mutu na nzambe yesu tango ayaki na mukili awa ayaki te po bato babonga déjà kola ayaki pa bata masumu bazo babonga soki ngai na ko boya ko solisa ba Ferry ba Fally ba Kofi en les traitant de bata masumu te tolo ba pena vérité tolo ba pena vérité Christ ayaki pour la banane bata masumu normalement ngai pe nazaki nani muta masumu leo nazui grâce ya ko bongwana chacun de nous a son jour lelo Carlito yemba ba mayati pasteur na poto l'église la gloire c'est lui le pasteur oke kuno ki pena azoteya olobani obengana to loba kena lingi ote to na okundima mataya na ote voilà soit par côté yo maloba nzambe jete mais lobi aki mutaba maya donc tout le monde a son jour yango moni ko néglige abatute ba grand frère nga Kofi ba nani ba Fally ba tout ça ba ngono baza ba Ferry ce sont mes frères to vanda kana bango tenga na pala bango na ndako te na vandi bote mais to kokuta na to pesa na mbota problème te et pas mo pa okuta na kenda te na ndako avana beta na Saint James na zala wana yambanga to solo la ici là donc bande ko batika biloko wana premier ça que muto na jour na ye bango moko ba yebi ke ba yemba na église te musique na bango za yenda kwa nzambe te ba yeba kati baza wana yo te muto yebisa bango ba yebi ke musique na so to beta za ba boîte ya ba bar na église to ke beta te pour ça sali je benga Fally a robeta no offrande na église a oboya makasi a bozulu kala problème na nzambe pour yebi ke lié wana eza lié ko yembela nzambe te baza la conscience musique na bango za musique ya kusala pour na bato pour na mokili pour na nini tout ça eza boulot la bango mais biso to benga ma pour na église to différent voilà donc mais différence na biso juste sur la forme thématique na ma parole kaka mais musique synthèse spirituelle elle a raté guitare prophétique elle a raté nous sur la guitare studio spirituel ya te maloba nde tokendo tika na studio nde kesenisa biso a oyo ya nzambe a oyo ya profane voilà
Voilà, un grand merci Nabino Toubolan Dabiso, toujours qui est pratiquement à la fin de notre émission. Et un grand merci encore une fois de plus à mon patron, je dis bien mon patron Alain Ndeliaba Alain. Et un grand merci à l'expression de la beauté, ma conseillère privée, là où tu es en train de me regarder. En tout cas, un grand merci Nzambe à Pambolayo, frère José Dita, tout le monde a déjà ok dans cette émission. N'habitez autant la rappeler les réseaux sociaux moi bien Instagram YouTube les lopenza donc sur autant la angote au contrôler ma je suis sûr vraiment que ça à la une non à la une le rôle à la une étant que l'homme de Dieu au ko lancer conseil nini na moko ya ba ninga to ba frère na bino o le couple na ye et côté pitopal o le ils a exposé na internet o le ils a trop populaire et frère Mike Kalamba avec sa femme Peniel. Merci beaucoup et Naza vient na bango un grand frère na bango un frère na bango là on peut ça conseil kaka pas à moi si Otobala Peniel c'est vrai Peniel tu peux ou ne pas avoir raison mais ce n'est pas l'endroit s'il vous plaît Peniel. Pardon vraiment, ce n'est pas le lieu propice, ce n'est pas les lieux plutôt appropriés pour Italie, notre femme, s'il vous plaît, Peniel, je sais que tu as un bon cœur, tu es généreuse, Oyo Karapé, Yokangai, grand frère Nayo, Yokangai, grand frère Ambal Nayo, Yokangai, serviteur de Dieu, le Kola Oyebi. Ce n'est vraiment pas un lieu approprié, la télé. Parce que tant que la bongo, ce sont les enfants qui sont exposés. S'il vous plaît. Naningi penza to lo bango, cause on a raison ou pas, nanina juge au té peñel. Ça peine a besoin de juger frère Mike té. Mais la discussion de la TV, ça n'aide pas. Et ils sont gâtés. Vraiment, ceux qui beaucoup stopper en gros, et ça l'a bien. Car bon ça l'effort, bon sur notre téléphone. Que nos bisoto Sibir, biloko to Sibir wana. Sincèrement, vraiment, on a 5 binombalés partout. De ne plus faire ça. Voilà. Un grand merci aussi à vous, frère José Ndita. Dans la circuit notre bota la biso, qui conseille au frère José à partager na Ser Nabiso Peniel et puis à notre frère Mike Kala Mbaye. Donc voilà, frère José Ndita, parlons un peu de notre concert aux a déjà préparé chez Béni les Visionnaires parce que Tolanda est déjà un peu extrait dans la télévision, c'est pour quand et puis le billet c'est à combien mais on a vraiment comme on a mes secrétaires bête rendu les bachara billet comment nango ba anza un peu ba comprendre qu'il faut que soutenir musique parce que baba ndeko na ngai so ba mebeli ngai biso to senga pena paf te de billet mais ils a la participation freza kaka OK ko sunga ndeko na yo parce que Béni les Visionnaires ils espace na ngate ba yebi très bien qu'ils a ngate ba instrument to lo rababi qu'ils a bisoté soki mutu abianga betsa nenga ofele ye moko atsema kamune nyonso abito benga na nzambe to sengelo to sala yango pe ba ye samba futelo biso beto sala ngo to frère José na mélodie du ciel voilà. Ça dit to tia ofele to tchendule biloko nyonso caché zate te bo futaka transport na oya na ba mission na OK donc transport futelinga transport nanga na ye nanga na ye na beti nanga to komisi ba nzambe to komisi nzambe mais le cola kuna est lié à commercial c'est voilà ça. Donc place wana il faut moi loko pour yepé à subvenir ba besoin na ye voilà entre autres biso pe ba mission ba koyemba moi loko muke moi sucré moi ni na sima ils la rappeler bien je pense pas que ko déranger ba nzambe na prix à 5000 francs auto tchaka ba crédit tous les jours tam so tchaka ba crédit à $10 $15 par jour mais 5000 francs pour la gloire de ton Dieu, pour nous merci pour nous profiter parce que tout ça va rescaper, il faut se le dire. Biso to biki la maladie wana. Penazon di make ba ono so ba koya jour na concert, muta okufa so na maladie wana zate. Parce que to yende poto ba nzambe merci parce que to bikité. Le quoi to lobi na ye merci déjà donc zamba ko acte. Donc maladie wana pa na biso za suna tinate. Mais yango te lobi que to tika ba geste barrière non. To za toujours na geste barrière pour na ko tosa bibe kwa l'état. Et tem kolona tango to koya tout ça peut na ba masque na biso n'oublie pas oya na masque na yo oya na ni na désinfectant na yo c'est très important pour tous la protéger peu sous na yebi que bato ba wuti poto ba koya bato ba wuti bisika bile ba koya déjà les 15 donc on va déconfiner ba avion ko kita mingi et mingi ba bato bana poto ba promettre en tout cas ils seront là donc nazo c'est la bango le l'apôtre Martin déjà a préparé foya bande ko nanga mina tazana nzela zoya vraiment je bénis Dieu pour ça ba ye uniquement ba sa mission bazo utaba Congo Congo central bazo ya Lubumbashi bakoya
que Dieu vraiment soit loué. Donc jour wana eza jour nanga penate, eza jour ya yo moko oyebisa Nzambe merci parce que tu as fait que na kufate. Parce que na kokaki kokufa ennemi yango toza kobunda na ye toyebaki yete azalaki wapi. Donc partout oza akokotela yo. Donc so Nzamba permettre que yo okutana na ngote. Non, ça c'est une grâce. Et puis imaginez yaya confinement to koti 5 mois diront les gens batumsu bakota confinement ya kaka na $10 à kanisa que dans 2 semaines aussi les commis 1 mois 2 mois 3 5 mois. Donc mais to kamwe Nzambe a laissé biso. Ça veut dire bakufite. Ma famille est belé, ma cote la confirmation à 50 000 francs. Mais si ici 5 mois, abimi, non, non, non. Ça, c'est pas toi. En tout cas, ça la reconnaît que c'est yomo côté mouto salibongo. Parce que ceux qui nous ont maintenu que ba corbeau, ba ya ba yolo ne fût que matembe les foufou, c'est pas toi. Il faut bénir Dieu parce que ça l'a quitté pendant 5 mois, mais au lieu tes frères. So rotika nanda ku sek oza ingrat. Hein, to so yo banza merci, te sek oza ingrat. Parce que cette journée, après le confinement, quand je conseil pesaka moko na kisasa. Yango naka. Conseil monsieur Ezate. Obengisi pe oui, oui, na bengisi le frère Marc Kalamba ya Ozalawana. Na bengisi frère David Bikoro. David Bikoro. À Ozalawana babina wana mapeka. Et maman Micheline Chabani à Ozalawana. Ndeko nanga neige, petit frère nanga neige à Ozalawana. Donc, et puis, il y a 2 personnes qui ont appelé playback dans le studio. Frère Cédric et maman Clarisse. Donc, bango avant playback, dans le studio après le confinement, après l'album, mais obima, les basenga kinga ba les capos ba présenter ba nanzambe cadeau bazo pesa bango après le confinement. Voilà. J'espère que le programme tout yango un petit mois dur. Programme tout yango mais ba yebaka que les bosso nzambe ba yaka préparer parce que toye les bosso nzambe. On ne sait pas ce que Dieu va faire le jour-là. Zamba la surprise nae. Tant que sourire aboyo kasiko yo koyemba bonzo kanzamba bambi o musala. On ne sait jamais. Donc place wana eza place on kolo apesa na makambo. Tant que zoya yaka na titidi ya kozwa pena makambo pa nzambe. On ne sait jamais ce que Dieu peut faire. Place wana ba konti ba koye belé. Soko kebite na mystique a fourmi mama kozana. Soko kebite. Donc na invitation na biso ko malelo kuna lelo ka bazo kenango. Donc je crois déjà c'est pour ça qu'il me la télévision ba kenango lelo. Nzambe soki asungi. OK, pas maman Olive, toi maman Denise. Maman Denise. La mère maman so ba maman za moko lelo ti. Maman Denise. Maman Olive azalaki maman. Hein? A toujours maman Olive mais azalaki maman ya. Non, il y a zuité, invitation zuité. Ko zo invitation ezaka ko mona mutu. Nga zo yeba mona otinde la te. Na ye peska na okuta na mutu opesa été. Mais la présidence na yebi na copie mutu ekei. Omoni ngala kingaka na kenda na mte na yebi penzela okekina te. Na mte na komate. Ozo chance okendeka. Soki na olo bana bino ya comprendre nzambe. So na zui chance ya okuta na mutu yebi akomemelanga invitation pa maman Olive. Na benge de na TV. Ngala lancé d'appel. Na ninga kembingi. C'est une maman sociale, une maman bien, je l'aime. Soki mutu asunganga otalanga na TV akopesa osunganga memela invitation. En tout cas, vous allez bienvenue. Mais maman Denise, na yebi ce na ko mona yi. Mona on a lobi que mère akozala. Voilà. Donc je crois et basa lango polémique té bango nyoso ba maman malamu o bazotam kamambo kana biso. Maman Olive c'est qu'elle a fait, tout le monde connaît. Et ba yebi asala bi makambo ebele. Et maman Denise pe azoya na mpepe na ye azoya nango. Donc je crois déjà artiste écoute comédie baza ko sepela déjà pour bango. Na yebi maman oya soupa na biso to te pour bango kuna déjà baza gratifié. Donc au beli boy hôpital au félé déjà anga. Bon, on a créé un musicien, donc on a mère. Voilà ton solazo. Voilà, couleur, pardon, bon, on a 2 minutes, pas question pour Yenga parce que on est toujours avec Frère José. Aux autres vivrettes dans le Congo, aux autres évolution au Congo, comment est-ce que ça évolue? Les lots, comme ça, l'assemblée, dollar est comme normal. Non, et comme il y a 19, qui est comme ce qu'on a, 19, 19, 700. 19, 700. C'est bon ou c'est pas bon? Non, bon ou c'est pas bon, il faut pas y aller. Oui, même à Tabana Israël, Tabazaro traverser Maï. Zamba Kabola qui n'est Maï. Maï Kabola qui n'a pas. Mais Bayo Katsa n'a pas sec. Bagina Banga. Parce que Baoye Baté et Zonga Erni. Est-ce que vous Kangabisoa, tu as traversé, tu as aussi dit ça. Vous devez comprendre. Alors, quand tu as traversé, bien que Bazaro Katsa, mais Baki Makolo. Nakidi Bako s'appelle au apprécier. Chenette Koyo Yvalité. Tout moi n'a pas quoi na kidiba on y a tapé moi na kidiba donc ba désordre union so ba désordre na bengo ba désordre à traverser to paie sa chance na mokonza mboka na yebi très bien que zala bongo combat fo ezala
mais l'homme se mesure dans l'obstacle. Tant qu'on a un nda traverser ce que comme la terre promise pour tout ça qu'on a traversé ce que tant comme la terre promise ndé simane to koyeba nini anini nani azana na minute yo moi to juger penza mingi zate en tout cas sincèrement na zoloba na yibité na juger ndenge nini pour ba des autres des mingi na gouvernement na nini ba makamba ba poste ba nini ba nomination ba nini tout peut basculer. Donc voilà et là on a koloba mais que le Seigneur nous fasse grâce. Nga nazo komisa nzambe lokola déjà to benga ki na stade ya ki déjà azalaka déjà na mboko yo asi azongisa déjà isengo na mboka moi pour moi ça me fait plaisir et là où le Seigneur azali échouera raté na lingi na yebelo moka na luka na yeba na vina ngati lelo parce que esalanga pasi pe salanga pasi sonota la nzembo na tilelo bungi selo ko luka olingaka luka mbongo na te esala pasi na motema nani a composer na loko wana bon eloko wana eza Marie et moko salaka ngo salaka za nzembo moko alikaka sala ezaka refrain na nzembo moko alikaka sala mais sala magate so to joaka refrain wana nde to tchaka ko ba vocal niveau yemba na kati no mobimba na kolila non dirait que tu avais une relation profonde avec la sœur je sais pas mais faut se dire que Marie c'était une sœur. Elle n'était pas encore une sœur karaté, elle n'était pas une amie. Elle une sœur de la famille. Donc c'est une sœur qui parlait bien avec moi, qu'on entretient de très bonnes relations. Yazaki Oyo, Yazaki Oyo, qui se trouve sur la naïe, même ma difficulté à vie, au sentir la zolo banayo ango boé. Vraiment, c'est une sœur, c'est ma star. Je l'aimais beaucoup. Marie Nazoro Benga est star complet. Donc, Tobungi Sapena, star Moko. Il y a une annonce au 4 naïe. Donc, si on a un concert à Ndak Bomoni, un bêta Nicolas Nzeta, il y a une capacité à faire le spectacle. Et puis, Marie était fréquentable. Marie a une somme au monde à Moukite, quand on a confié au Nani Mbote, tout a été ça. Ayaki na bolingo moko ya bato ndenge osangana te ya on a mis Marie la servante du Seigneur mal compris et pas ya bato mosusu donc et ça là qui n'a pas si parce que lelo bato nyonso balela ye na bao balingaka ete c'est ça na remarquer que loko lelisanga trop na matanga Marie na bato ngai na mona yeba ba ko finga Marie mais mokolo wana balela Marie ngabi Seigneur de grâce. Ah, Nzambe, je voyais aussi ma mort un jour, bon, même à Tabaoulinga, donc vraiment, la perda, n'a pas pour Nangaï, tout le temps, mais la perda, c'est un Nanga quoi. José, comme dans notre émission, tout fond la solo, mais éviter ma question sur la cacaille au Saranate à l'endélé à Malais, tu comprends aussi la thématique, aussi ça s'y colle couleur, mais ni beau pesanga moi, toi aussi c'est d'absolu déjà. Toi José, il faut qu'on t'en a mis. Mon père. Depuis on compte dans nous les oyo, na cop oyo, et là on est oyo regretteur en ango. Souvent ni pena bon ni regretteur, mais José maintenant na côté na musique oyo, regretteur na. Bon, la regrette à kaka na ba dire ya bato. La regrette à mingi na lokuta ya bato. Il y a des choses que les gens disent qui ne sont pas vraies. Qui ne sont pas vraies, qui n'existaient même pas. Il y a en réalité ma nouvelle sur les canaux TVA concernant ma personne. Les ala ma base, les ala paye à soloté. Mais le roi toi fulu tu es baraté tout ça ton dimagaka tu n'as pas ça droit de réponse et quand on a mis toi bato tikala bato suba mo bakoma otalo na liswana mais no bakala nzambe naza le roi Daniel na faux solio akanga ka mino ko bankosi balianga na ko sotebi ke bato batonga ko fort sincèrement na habiter ngala to fungola masolo permettre ngana lo banana to fungola masolo et choquete mingi ba le ba frère José Mtaba petit fort trop. Bon, il y a une vérité. Vérité, il y a une vérité. On a eu que son accosio, il y a rien. C'est ça. Bon, Nzambe, Penza, on a terminé le soir, Moussali,
o bato bazotala nga po soki ayoki nga abiki o bato bazotala nga bapia nga confiance o bato bayo kotala nga na concert le 16 oyo dimanche oyo ya déconfinement po so nalobi mabe nkola aza capable ya koretenir mitema na bango bokende te nzambe acapable mais mpona yebiso bino ke nzambe akotinda bato baya ebele na vérité na lobaka nayebi goût ya boki te ata liqueur ya pambo na mela te bamelisanga diamba mbala moko o bamaster wana oza déjà frère José te wana naza naobeta miziki ya mokili avana koma José Nzita alobi na vérité bamelisanga diamba mbala moko balamba yango na ti nayeba mpe te ezalaka yokobenda te bapesa yango na ti na mela nayoka mpe na vertige na kama tuna bango bamelisinga diamba epesanga misiki na baya diamba nalobaki mpe nakosimba yango su te nayebi shimbok te na vi nango liqueur forte oh whisky bandeko nayebi yango te soki na mela mokolo moko na mela 20 moni 20 oyo babenga sangria batia yango na kati ya konani na koka nasangisa na koka na mela sangria zambra nayebi boki te nayebi te bandeko na ngai bo ngai na kolinga mutu mosusu asala exprès akanganga photo afilme nga kaka so amoni nga na oba napesi bino ordre napesi bino penza na banganda kako bonganda bokotaka ngai pena bato babinga na banganda te nayebi boîte te nzamba otala nayebi boîte te ke ona kota boîte na mte navanda na bar te nayebi bar te nayebi boîte te donc moi yango nayebi ke esala nga pasi po les gens parlent à mal de moi na makambo nayebi te j'ai dit devant Dieu et parfois son azolo bango esala nga posa olela parce que na tala ndenge bato ba ville pendant kombo na TV ça me fait mal, ça me choque. Maintenant, on ne fait pas de l'argent dans les propos à ma bé, pas Nzambe, surtout que ce cas est innocent. Parce que l'argent, l'argent sale, et les biens mal acquis ne profitent pas. Conseil à Opé Sabino, vous avez un journaliste d'investigation. Bolukaka biso na bandako bokotoyaka plus bao bakangami na biso bokotoyaka plus de famille na biso po boyebaka ba vérité na biso et noko betaka li solo po yo lingi osalaka buzz po batala bazwa vue non pas ça bien aimé l'argent Dieu peut te le donner sans que osala ba vue et mbonga ba vue ya mabe eza bonga ba vue ya salité sincèrement je vous dis la vérité tout ce que vous avez dit là je ne connais rien na fréquentaka barte na mela boki te na mela shimbok te na benda noa te na oloba la bino yo ba sanganda tout batala ngai longi oyo tu comprends donc ata petit ka batindaka ba petit oyo atindaka ngai apetombola ta musapo po amsuba kenda na nganda te ba koma kotinda ba na chambre donc je crois vous en avez raison le baloko yo ngai na éclairer opinion ba o nyonso ba kanisa ma yepo na ngai que le Seigneur vous pardonne. Et si vous posez la capacité de faire pardon, on peut sa numéro. Vous avez frère pardon, on peut la bongo. Et au salon bien 81 686 72 52. Et ça WhatsApp. Si vous avez benga soni komata 81 686 72 52. Na votre frère. Na kola na nzunzu au saganate. Na bina na nzunzu na ngai. Boya le 16 bo mona. Na bina na beta na bashit na podium. Na ande sportif. Asalande Masano. Mais Boki. Chimboki. Voilà, un grand merci à vous tous qui étaient là, scotchés, branchés, en train de nous regarder partout là où vous êtes, à travers votre chaîne Nouvelle Tendance Télévision, avec cette très belle émission Tofongola Masolo, qui est présentée par votre humble serviteur Vini Mbouya. Donc voilà, Naïbi qui vous allez vraiment belé à Rolanda Busso avec notre frère, l'homme de Dieu, frère José Nzita. Boyoki pe bomoni ndenge to fungoli masolo et par rapport à oyo nyonso tout bino bolobaka concernant et donc quand moi je dis encore merci à mon équipe technique qui est là avec moi et je dis un grand merci à vous Couleur qui est derrière la caméra et un grand merci aussi à Jordan Panzou, un grand merci à mon patron Alain Delendeliaba Alain, donc un grand merci. C'était bien moi votre humble serviteur Vini Mbouya, l'inspiré d'idée Salitobo Sanateto Benga na numéro za on a pour na suggestion ba remarque au sala biso bien en tout cas frère José et quand moi je vous dis merci. Nga inde na pambolio Vini Mbouya
ton émission a été vraiment super. Ma question nous a été très très capitale. Et je dirais à tous les enfants de Dieu qui sont en train de que Bobo Sanaté le 16 Oyo. C'est un dimanche à partir de 12h, surtout déjà. Pour te connaître 19h. Et na Obengi Bino Boya, et dans l'avenir Sayo, na Kasavubu, espace béni les visionnaires, participation au frère à 5 000 francs. Ce beau outil culte. Yembi dans l'église, et bien que Boton da Kunate, Boton dans la binote. Le Gara Boya au Soukara Kuna. Le Kuna Skandé au Souk Sanabino. Au Yembi dans l'église, au Ton di Bienté, Yaga Togo Yambayo, dans l'espace béni les visionnaires. Kuna Deska Toko adoré et Toko Misanzambe. Vraiment, invitation cordiale à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Papa, aimez la baroye, oh ma belle, oh yo pangi, aimez la bapresta, na banganga kisi, zote ko la nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga ma belle, loko pamba. Yokela bango bazali swa prince maya pamba oyo bate yakaye uza kaye paya mokili salela tango tango yozana bomoye linga yosalela ye o tango yozana bomoye linga yosalela ye o kufeza ya solo unaye betina tempelo tango ifweni yaya. Salela tango mbeko, salela tango salela tango fami, amadi mame, amadi mame, amadi mame, kedika fumwe, yalilu solo pani. ngetadila na kilumbu ya suka zina nange ikelebe